bande Congo check ya yemoko le boss Mutombo na kata Bundes to ana Marie chocolat frappa. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balobaka balo bala bango mais to ti bango contenir. Mbote mingi na bino balandi ya Congo tek ndenge bomesana tumesana ko benga bino bongo ba international pour bino bovanda ka bongo partout na monde entier bino obo tambusaka honneur ya Congo na biso botambusa bendele na biso tope oto bengi bongo drapeau ya Congo mbote mingi na bino mo boyebi ke bobenga ki biso trop to lemba ki na ba appel na bino ko benga chaque fois L'Oréal Moura comment ça tozo ka boyepo na yedi en tout cas lukela biso yedi poto yeba vraiment est-ce que marambazolo ba eza ya solo ou bien eza ya solo te. Dès que la cabine qui est au Zalawana vraiment n'a dit les lots qui tirent vraiment wapi na résidence ya dit poto yeba makambo bazolo ba nungu yango ezaya solo to pesa lokota sans plus tarder to zoem ko yedi bonjour yedi. Bonjour maman. Onio. Naza bien. Ça bien yedi. Tongi to yeba biso to yeba yo kater bana poto bana partout ya monde babi ba yeba aux akateur mais les lots comment yo commis contre Congo na biso étant que yo fils du pays comment les sous les lots yo komi ko sala bakamwa mat. Donc yo ko songa na population. Bon mona ke dingo la na gardien, ala gardien de bi. Jamais. Na poto la ngai. Ou na défense za la ngai. Ou bien attaque, na attaque. Et la kinga. Bon mona ngana na beta kabalite. Ngai li catcher na sali 45 ans pour a catch. Sur le ngana biloke. Léopard à poli. Ba machine surtout léopard à polaka. Et dit qu'on a pour ça va. Na kokamo yango na population. Depuis on ngana monique. Ba nganga mingi. Bazande ko changa na actualité pour que combat dingo et remonter les choses. Merci. Pour que combo ya yedi et remonter les sous et ça la rango déjà likolo toyebi yedi bataka la yedi et tant que père de famille un homme marié le sous tant aux autres réputation les obé babongo oso se sentir comment pour sa papa na katanda kuna banana mobali ya batu bala oso se sentir comment Jésus père réputation ne beba ki hein ba finga ki Jésus ndenge nyonso madimsa ki bango abayi ki oboza ko sala boye biango te ngabe sozo finga ngai omwe ke bakutanga na mabe ke bakutanga ne loko na saraka te yango nazo réclamer na bika te eloko ni surtout so bazo finga ngai bazo sala nyonso bazo sande propagande ya yedingwe. Alors merci na félicité bino na apena kanda na bino te nazako sekande na yeli awa na kutune sengo makasi na motema na ngai on a yebi ke nebi kamokote oyo bazako loba ke dingwa policier léopard et dingwe jama va na gardien et dingwe jama beta na défense et dingwe jama beta na milier et dingwe jama beta na attaque ba machine surtout léopard à pour la cara zo tuna et dingwe de travailler yango nebi kamokote Yedi bino moko bosomona tozo sola vraiment na ende ka bosenga kingae wana moni vraiment directement mon vieux Anaclé Manzambi kolobaki nango bi lukelanga na nuye na banda kokumisa banda na zala mwana mukino lelo yango pe na lukie ka ndongo tinda kinga yedi siko etant que yo congolais pe lokola biso nyoso to un fils du pays aussi pour léopard lelo et comme quand même na ba réussite pour ngana yo to yebi léopard na pesa na ba échec aba betelanga ku lisolo na yebite parce que à l'époque na yebite babi que non to kenda soki mondial une fois et en plus topolaka 9-0 un 9 bien 0 et tant que congolais aussi un fils du pays oazotambola na makila Congo na nzoto stratégie ya ko bonga ya léopard to pe ko gagner ya léopard ko moniongo ezala ndengeni moi bi ki équipe de chez léopard de benemi mingi et en a deux parties on se va lingili benge on se va lingili benge te on va aller contre libenge bon ngate libenge gagner match pour bawela ka 10% ya mbonga ya ba joueur mais ngai dingo sanzo bunda lelo muta sanga 10% lité parce que na bunda ka ngai moko na sala ka ngamoko makamu sala ki dingo moko mais ba joueur pour battre un classement il faut foutre à 10% là battre un classement
ba Congolais ba yebango bien balongola petit diwana ba telema likambango on est qui nous sait comment marcher madame. Merci. Il a dit to mi kampe ko toucher pe koto 4 état que monument ya 4 national na biso to ebi que non. Il a dit abunda pour na école na biso akenda tiba Amérique. Il a dit abundi partout dans le monde. Il a dit est-ce que ton kenda ko bunda bongo Congo reconnaître ta yo pe ça copé quand même moi titre moi bebi que non moto na biso kenda ki abunda beti ba américain abunda beti ba français. Congo c'est ça là moi iloko moko boya mala. Oh merci na kambuyo tuni. Bandanga na bandi catch ça fait 45 ans. Dans le monde entier, c'est un catcheur sportif, mon côté même boxeur, judoka, karatéka, a sali 45 ans de sport, mais il a sali 45 ans dans le monde. Le soir, il la première, il a sali 45 ans de sport, c'est dingue. Basara a 5 ans, 3 ans, bakatani. Le gouvernement a et pesanga ata eloko mon côté. Même gilet à la souki, pesanga idée. Bon, c'est la gamme où l'on a kofa baye ko déco. Non, babi que non, on est dingue tandis qu'aux en bon il faut to euro ton aux encore vivants. Non, na juna ayelo comme rodata gilet na zoate. Bon ndengini ngana zo sala ni zo pona tomba lo kumo ya mboka. Lo kumo mboka mata. Mais pona ngai bazo kanisa ngai te. On na ordinateur sport mo tan katamboka o. Quand on a pris décision, on a famille, on a changé de nationalité, on a payé mon sauce. Il dit que tu connais ça, la bisto boy, pardon. Parce que comment possible que moi dans boka, à ta gilette, à tel lokomoko, ba pesangai, ezate. Moi au kaba gerba kei, autant barozonga. Baksomme le babason bakar. Nga ata pousse. Na lukata muta pousse moko. À celle là, à tirer à peser un franc, azate. Na joué comme on bon, comment possible, na la fière, n'est sport dans son emboc, na la fierté maman. Essayons on peut comprendre la douleur, il y a bisoto bien vraiment nationaliste quoi. Muto yo a télémisa, Katia Congo, hein, quand même. Tous à la malamu à tabiso pe ba fan quand même tous à la paix moi gentil il y a appel là il y a moi soutenir à 100% et aux à la malamu il dit c'est quoi stratégie ni yo copier ça na gouvernement na biso par rapport au sport au bengi 4 pour na ba lekio bazoya sima bano bazoya sima hein stratégie ni on peut sobi que non oh biso ba papa to vivre yango na ngite bana na biso to pe bana na ngai surtout ya Congo bazoya sima na biso ba vivre en côté. Mais quand j'ai le sport, il y a des bandits. Jamais banana na botama. On a quartier à bandits. Non, boyo kateke et dis-moi bounina balabala. Et dis-moi comme kuluna. Et dis-moi sali boy bandana botami. 45 ans de sport. Non, na beti motote. Na bunda elo comme côté. Donner n'ingaka casier judiciaire nangai. Et ça la pembe. Alors, mingi bakasani ni que so aux catchers au commis bandit. Mais naza bandité, naza bien. So aux sportifs, aux bandits. Pourquoi pas bakaka que catcher et des sports à voyou. Bongo bali, bongo karaté, bongo judo, boxe. C'est un bandité. Mais nous kayango ten. Le monde bisoto rana pas arts martiaux. L'État qui part bisoter. L'État est bien à Bali. Tandis que tout ça, le sport mingi, banzango ezali, sport ali monene, mais de base de bango il y a kanini Bali. Alors bon, peut se trouver la fière n'engeni. Non, exemple américain. Merci papa nanga. Papa zana bana 10. Alinga mwana moko na ndako. Bamusona akipa bangote. Est-ce que banana ba pour moi non? Jamais. Hein? Jamais. Alinga ka bana ba 10. Yaponika moko. O yangai. O ba mususu alingi bangote. Bana ba kosala ni. Ba contre moninga na baba no bete tango parce que papa ninga kayo mingi. Alors mais ezele ko la biso. Papa za ba discipline belé. Malingi biso ze. Alinga sport ka ya Bali. Alors, tu sais, mon gars, ça m'a cassé na Bali.
Merci beaucoup, Bomio Momoye, Bozo, vraiment en tout cas, vraiment, ça la passe, hein. Comment on a que non, bah monument, yambo cannabis auto négligé, bango, hein, bah monument, vraiment, bah télémi que éthique l'histoire, tout ça, qu'on a quartier, moko, tout ça, qu'on a musicien, moko, les lots, bah, Congo, on a besoin négligé, bango, ça la vraiment choc. Il y a dit tout ça, ma tamingité pour toi, là, qui m'a solo, et vraiment, il y a léopard pour bah, qui ça qui au moins trop. Il y a dit, si ko, yo, ko senga na ba fani na yo nini, okolo balabango parole, ni bazala ndenge ni par rapport à ba imero bazoyoko. Ba imere boza koyoka wana en tout cas na bimisita infronté na bimisita eloko moko te na sepeli mingi bakonne kosala ledingwe propagande to mpo na ngai ezali propagande donc lelo bakoloba lelo nini ke edingwe tozomona ozobunda so na RDC te parce que na bakango bien ke fongole ya catch eza na maboko na ngai parce que oza monument tango bazokipe ngai te donc bango bakozela kaka mokolo ngana même bralima nana benga te ke edingwe kamata ta kota oyo sara me depo moko boye eloko te même kona kokufa bralima akoya na masanga inibra akoya na masanga bamela masanga gouvernement ayena ba médaille balobini edingwe tupoto kunde na honneur bakokundanga na métropole minala bango bien ke gouvernement qui penga ite pour mukona kokufa bokundanga na kimbanseki iske bakumula ka babola pour mukona muzona kufi moto o ala tsangai médaille yepona ko décorer ngai akolanda ngai wana parce que na kufi na kanda monde na lakawa na sabiente quand mboka na soka moto azosala no malamu bo kipe mais soka kufi ba reconnaître que topé ces médailles à Kenyango ou à comme ordre national léopard ou à comme mais à mon plaisir nangote le club alingo sali panangai na boy yango na boy na mutema moko na boy na bino fanatique nangai botika ngana fanaka na passer oyo nzambe moka yebi ni nazo proposer pour nangai balobi tant que basolo bamabe pona yo tant que nzambe paso élevé o lisusu ndenge lobama hein ne peut pas balobaka ceux qui bat balobi mabe mo pona onde nzamba zo tombolo lisusu les temps que babanda ki koluka ba bebi sa réputation ye dingwe wa yebite nzambe paso tombolé bozo mona bino monde zo kende lisusu merci mingi ye dingwe merci vraiment pour pesi biso temps on dit un peu ko yamba biso merci nebi que bozaki ebele na ba non c'est d'amino jusqu'à pour 20 ou 15 minutes na émission alelo pona ye dîner na bag na bino merci vraiment ndenge bozaki vraiment ebele na micro izalaki bongo Rian Mutoka mwana batu ya ba famille Mutoka kwa ndenge na mesana kobenga pe na sima caméra isaki ya bino Messi Tima kwa Messi Tima bambote mingi pa no esikozwa mikuna na sima caméra na pesi bongo bambote nyonso ebele vraiment na bana nyonso tu ya poto lelo na obwaka mabanga ebele te na obwaka na ngai ebele te pona baki émission eza émission spéciale na komango bien spécial pour edingwe merci mingi na bino bo continuer bongo kolanda biso kaka na Congo tek tek oyo ya ebisu suke azana posa edingwe na pesa yake apesa numéro na ya téléphone sur la yemoko bango mibale babengana ye djoko pesa numéro de téléphone 0910 439 200 na bandela 0910 439 200 na pesa mososo 081 te wana vuda comme na tiki yango na pesa mososo 089 789 77 77 na bandela 089 77 ou 789 77 77 dis-moi bambote na batu bande kona yo topé ba fan non oyebi ke balinga ko mingo yebi ba mo pota bango yo mo pe na cœur okopesa bambote na bango oh bien na pesi mbote mingi pa ya moi c'est ya Fabrice azana poto na pesi mingi na bana ya Fabrice kuna poto et na bosani ko pesa mwana ngai makidi ba mbote te mais na pesi tous les quartiers bazana poto na balungwaki awa na RDC bakeno vana poto na pesi bango nyonso mbote donc ata bino bobenga ngai te mais ngai na pesi bino mbote
naza na décision moninga malamu wa bosanaka ye bande côté boyoki nde ye di alobi ata bino bobengaka ye te me ye atikala jamais kobosana bino amemaka bino ka toujours na motema na ye yango apesi bino bambote ebele tokomi bongo na suka émission na biso tokutana bongo mbala ekoya bye. Oui, bandeko Congo, check, ya ye moko le boss Mutombo na kati ya Bundes. To ana Marie Rima chocolat frappant. Ya ye moko le boss, tous les boss. Oh balo baka, balo bala bango. Mais, tu bango contenir.